Voilà, mbote bandeko balandika na une télévision mbote lisusu ya mibale pona bino émission sur terrain eza wana toujours pona bino to bandela suko rappeler bino bandeko émission o eza kaka pona ba politique te eza la pona bino nyonso musala na yo nyonso salaka et que tu as besoin batu baye bango to batu ba monango à travers cette émission et monana pona kinde ko mo benga tuninga a émission eza pona ba politique. C'est pour tout le monde. L'émission est là pour tout le monde. Donc, il y a qui sont le lengue salamaka, Juster, Ménigé. Il y a plusieurs travaux dans mais bino banso, tous on a besoin d'une émission sur terrain. Il y a que total isamisala miayo le lengue ni salemaka. Yo sungape bayo baye biote ba découvrir yo. Donc c'est ça. Alors pour le mardi à le 29 mars 2022, to bombeli bino émission na obengango no comments. No comments na zongi nanga baba politicien. Cette fois-ci to sala ki na honorable Papi et Piana Munde. Moi na maluku babe anke boyika. Moi na maluku to sala ki na ye wapi ami bonza ki penza mokolo samedi dimanche. Donc très chargé. À Tambola qui n'a 15 villages, il y a circonscription électorale. Alors, on y est plus sur le bami quand de l'obara sardou dimbu. Azana rapona on la qui sabino maïman sur salama qui tobi na système à no comment. Pendant que la biso bande kobalandi, en tout cas, excusez moi tanga quelques villages où il y a les cas qui pour la éclaircir tant mususu na babilili au quoi ko différencier te a toza plutôt a piment. Si quand la tanga la bino village où honorable Kester Papi et Piana aleka qui comme ça bino bota là no comment ndenge leka qui bon mona niveau accueil pendant niveau accueil ba maman ba sepela qui en fait na rappeler biso akenda kutana ba maman na cadre mois de la femme et puis abi na vacances parlementaires na ba maman ba sepela qui makasi en tout cas ba pambola pe mutu so mom to sa malam hein ba ndima pe mutu to sa malam ba image la saka ke Papi et Piana apena mutamalam pona maluku totanga bino quelques villages pour ngana kokate ko kangangona mutu totanga bino boyo kaba village honorable Papi Piana alekaki abandaki na mongata mbakana munchene dumi pema impuru vous comprendre nga isa bamboka na ngate ndaku pembe kichini bita menkao a menkao aleke ba menkao nyonso toyebi na komina maluku mboka polo aleka ki pe na mbangu mbangu bolingo c'est le bambou en PD en tout cas honorable atambola ki makasi voilà totikeli bino espace bolanda no comments oyo. Mais pour l'eau ezali bif 1 bif 2 mbankana mutiene mongata ba mama batonisami na esengo kaka pona kozela koyamba yo po oyo ezali sanza na bango balokaki keno biso lelo mbunzu na papa po lelo ezali mukolo na biso papa lambela biso ba mama biso pétrolier eza bongo te bazana bosenga na yo elongo na mfumu na biso Linda Wasanda na presidino dernière parole na ngai bosimba boko na loboko koyoka lilobo ye amemeli bino
tuka na soki wana na remercie nalongwa na ekoti naza na esengo mingi ya kozala liboso na bino na ndenge boyambi biso nayebi ke bolingaka nga mingi nga mpe nalingaka bino naopresente bino bato natamboli na bango bato natamboli na bango mpe balingaka bino mingi toyokani malamu natamboli na mwana na bino oyo azali korepresente biso bateke na gouvernement provincial kombe na ye mese mokilinga nsono marcel aotema mpe mpe mbote natamboli na bankumu basutenaka biso navanake bankumu wana nazongiseli sanda nayebisaka bino tour nayaka wana nalobi esika bato bavandi basani etutanaka singa fabe ebende na ekatanaka nabetaki emain libre na mbankana nayebisaki tokosa bato te biso no toyebani place toliaka biso mobale boye te napesi esusu merci ndenge aza na biso elongo tosanga na ye elongo bopesa ye confiance botosa ye aza mutu na ngai aza awa komo na ye mama Georgette Ikene ye atikali mutu aye molandi na ye mama Matsanga ote mobetele maboko na mikolo ekoya bakoya na bapoule na bino bayeba banani bakambaka maveve na supervision moko bakobongisa ndenge balisi na bino na bareunion nyonso bakoya mokonzi na bino malukumomba ye wana tolandi tozali na mama oyo azali mokonzi ya bamama nyonso tu ya maluku mama veve te bajeune fille te me bamama oyo baza na mabala nao mpe azozela bala aza mokonzi ya mama bino maluku mobimba mama mado mbulungu akotelema bomona ye obetele ayeye moko te aza na molandi na ye oyo alandi ye na nsima molandi na ye ye nde mama bourgmestre soki bourgmestre maluku mwasi na ye moko ye komona ye mama Judith akotela mpe omona ye tosuki wana te natunaki bajeune fille na salle bazali to baza te totamboli na mokonzi ya bajeune fille na bino maluku mobimba mama ndai akotela omona ye ye mpe atamboli ye moko te aye na moto alandi ye na nsima toza na kombo ya mama Masha Munganga oteamona ye toza na mokonzi oyo atali bamama paster ya biso ya fondation maluku mobimba aotema mama mado bomona mpe omoni bango esengo te na ye mpe na bankumu oyo balobi tobomba elongi na biso te oza ndeko na biso place oza biso mpe tokolanda oyo tokozala wana tokotemisa ngo mbale bomona tobeta ngo maboko yango mbale moko azali chef bingibingi moko azali chef mai ndombe toyokani merci bovani nga naza mwana bino nayebi mo ngata naye mo ngata lelo te ngai nde nalingaki na mbula nyonso ya bamama totombola bamama baluki bamata likolo nataka esanga bamama bamonaka bana tv bamona epia nazalaki kuna na maluku centre oyo mpe kaka ko nini alo bokomprendre eloko moko moto akaniselaka bino mokolo ekomi ntango na yebi mpe bosala nini oyo te ngai na bino eza mariage ya libela moto moko akabola biso azali
babosa yo teke nani batekelela mba kotekela ata lokuta baya te nga natangi koma moto awa natanga koma bateto osane boyebi ngani nalingi totika no liloba mo nzambe kaka abatela biso topesi yo merci makasi na bamama mongata toza na esengo makasi mpo na bino na mosala ozosala kati na mongata obosani biso te tobandi na yo awa te mpe tozokende na yo kino esika oyo okomema biso bamama bapesi yo merci nzambe abatela yo akota makambo na yo mpe akota na makambo nyonso oyo oza nango posa tambola na nzambe nzambe akotika yo te nakanisi na suki wana biso batembela nsima ndako toyambi ye toyambaka ye honorable azala kaka boye achange te baprojet oyo nyonso to abongisi ye menkao asala yango mpo tokangisa bangwari munoko bavasin bakanga munoko nga mposa nanga ezaka yango wana mpona bavasin basuka baganga esu te susi na kaka yango wana batembela nsima ndako mbula suka nyonso toyaka laitisaka biso toliaka tosepe makasi awumela simba libende. Merci makasi toza na posa mai makambo nyonso oyo alobi esama nzambe atia ye loboko ekele liboso. Solo na mbakana eza salamba liboso kana ndenge ezalaka na ye na lobi sanze koko leka bongo te mama mbakana bayokanga mitif pamba na bifunaka etolongola ngambo wana soki echange bakosilika bango bavotaki kampo basilikaka bovotaki biso mpo tosepesaka bino bokota biso po tokima te apres ntango élection na ye kobima wa eza malamu
na ba bonne année nazalaka na bino bonne année nazalaka na bino sanza la mama nazalaka na bino boyete nakotia kolemba bino mokolo moko nasengi bino kaka likambo moko bobondela nzambe apia biso nzoto makasi abomba biso fasi banguna na biso oyo nyonso akopambola biso tokozanga te kokanisela bino tokania yango lelo eza mokolo na bino ya esengo mokolo ya feti nalobaki batute bakobilama me ngambo efe nakende namona nde babimi kitoko na minute oyo mingi ya kolobela te nayika yango wana natangi koma mutu awa nafingi mutu na natanga akoma mutu alobaka na ye mpa bandeko na nga bayebi ngai nga mpe nayebi boyete okumu ya papa na biso topesi ye merci boye tosepeli makasi mpona nini atikaka biso te ata mokolo moko ye aza mwana mboka ntongo medi pokwa tozalaka kaka na ye tomoni ye lisusu yango tosepeli makasi tobeteli ye maboko nzambe abatela yo En tout cas, ezali esengo makasi pona biso na journée ya lelo. En tout cas, esengo eza makasi na journée ya lelo pona biso ba mama veuve na nyonso sala pona biso. Na Seigneur merci papa. Ba jeune lelo eza journée ya biso ba jeune ba misusu batikaka ba jeune balataka maputa te. Mais lelo papa tiki biso ta kotisi biso na groupe ba mama na groupe ba veuve. Lelo ba jeune balati maputa balati lokumu merci ma. Papa zo sale la biso na mboka mbaka na papa na sengo makasi na mama na za umela nzamba batele papa na nesengo makasi mama esengo lekite donc biso matonzi tokotika ete ezala taka pasi na taka bisengo tokotika ete yeza président moko aye aza ingrate abina ekozonga kopesa bana nga matondi biso bana mbaka tokotika ete tokovote aumela nzamba batele ye.
bovotaki ngai mpo nga mpe nakaniselaka bino nakanisi ete naye lelo mba liboso nabona nde toliaka to toliaka te nasala mama tolataka to tolataka te ndenge bovotaki biso tozali oblige ya kotya bino mpe na esengo soki bafuti ngai nabombaka salaire na nga ndambu-ndambu nayebi naza na nyongo ya mama na nga maluku nasala mama falata nayebi na nyongo to bavote nga nakona nde fosa nini boye te bakisi lisusu na kongi ya vakansi ya classe ya mbala oyo bajeune fille baza na to te bajeune garçon na mbe baza to te na vacances oyo tobakiseli bango bajeune fille bakozwa bavarese na mama nzango nakoloba mpo na sanga na bino bamama ya misato nakopesa ministre otamboli maloba après ministre tokosenga maloba na bino ya encouragement ya esengo moko ya lelo mama veve moko akoloba jeune fille moko akoloba mama moko mpe osali nini mpo na koremercie ndenge mokolo yango eleki e na suka tosali kaka ndenge ezalaka nga na moto asuka okompani yango no yango na liboko kasiko botika na makelele natamboli ngai moko te lelo alobaki aza banyongo ya mama na ngai sanji okoleka bongo te mpo bango mpe basepela boye te nayeka mpo olata bilamba te naye mpe tomonana kala nasuka mpe ndenge ezalaka moto amutake mpo na pasi mo eloko nayakembela na ndenge na Tokima otumbali papi piana otumbali ba mama nazane sengo moko sentiment bakangaka ngo te nakoka nalela nana sengo moko en tout cas twana sengo koyamba papa na biso lokolo ye oche biso na valeur ba mama na yo po mama zakaka mama kotikala kaka mama eloba bilobela pichu mwanza biso toza kaka ba mama twana sengo ezaka pona bilamba te papa soko pesi biso bilamba obakisi likolo na oto zalaka nango soko pesi biso 100 francs obakisi na likolo ya bakwanga tokangaka wana ndete toza na sengo ya misala na ba projet ndenge tokotambolela eza bolinga ye pona bilamba te bolinga pona kolia te misala yango wana toyambi mokonzi na biso papa na biso ipiana honorable nga na honorable aza pona biso ba mama po biso toza pona yeye pa aza pona biso papi yo papi ye papi ipiana lumweni yane bana mutene balinze yo bana mutene balinze oh papi 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 mutene bamweni yane bana mutene balinze bana mutene balinze nzembo ezapo tubayembi papi piana bana mutene tolelio makasi eza na kiteke
Mwana mlokia peta kambonda. Toko kene na ye longo. Na salati alobi na ye ya yaka. Yoza mwana dumi na zo commission ministre. Elo na sa ministre. Tokolo wa moke na invitation oyo fondation Papi Epiana et Pesaki Biso. Tolobaki, toko répondre à l'invitation, toko décevoir honorable terre, natango asengi biso, après cette invitation, to accompagner. To sali yango, to tamboli plateau de Bateke Mobimba, ko banana Mongata, ti to yeko suki sananse les bambous. To tamboli na environ 15 villages. Comme ezali moi ya ba maman, to moni ndenge ba mama ba ye ebele dans chaque village. Et to pesi ba mama merci mingi. Maintenant nous ngai chef Maindo Mebak nazo sepela na oyo excellence Epiana Sali vraiment nazane sengo makasi nazo bisa ba mama azana nous député à Pamba asali ba action aboyi nazo senga ye turo to memaye to vandise na kiti ya gouverneur à ville to komona ba mama nyonso yo ndenge ba ko kitoko moi pembe na kata ilongi na bango wana vraiment na sengi biso ba mama bino ba mama na biso oboboti biso na plateau mobimba ya bateke to tombola mwana oyo po avana ne bonga wana ya ville ko rempli devoir na ngai na bato basala ipo biso zala je ko landi discours na partout bango nde bato avotaki biso oyo eza sanza na bango na agenda na nga na sina koma bayebi soki komi suka mbula nazongela bango ya mingi ya kosala eza te na kotonga biloko naloba ba discours te mwa loso mwa soso toliaka ndenge ezalaka soki komi sanza na bango oyo namona ye nango ezala 10 pièces ezala 5 pièces nayaka mpe balati o balati te soki mwa kopo ezali tomele elongo na bango ndenge moko mpe na bavacances totala nti tokokipe bajeune garçon comme bajeune fille nde mpe nalobi na bango mbula oyo tokopesa bango mpe bamanzi yango mwa bilamba na bavacances bango mpe basepela bajeune garçon mpe basepela je crois pour le reste député lokola molobeli ya bato oza mpe na makoki ya kozongela bato parce que na cadre ya vacances parlementaire na ngai etombe mbala mona mois de la femme na lenge wana nalingaki nasepela wana bamama toza na bango elongo bino mo bomoni na kopesa bacommentaire ebele te na banda na Mongata na suksi na seri bambu mpo na Maluku centre ya axe plateau de Bateke kobandaki mpoko ti Maluku centre nde kozala jeudi yango na bike oyo aza na tembe oyo alingi ameka ya kotya mosapi aya tokutana jeudi bango ba témoin banda bavotanga devoir ya sanza bamama na yaka décembre na yaka réjouissance ya jeunesse na yaka eza bato akoya na bango na mokolo ya bavirage ya baélection te parce que wana ekoma flatterie ya lokuta ya moyibi nga na mwana na bango na ndeko na bango tosola oyo eza ya solo e bango mpe bayebi ngai je crois que ebele eza te oyo alingi akosana to azolota ameka aya tutya libaya tosola na ye osango malamu ya mwana Nzambe osango malamu ya mwana Nzambe
Bande ko banji to boye ki koloba mingi to linga ki bino moko botala bilili la kisabino misala ya questeur ya assemblée provinciale ya Kinshasa. Bongo bino mo tu komona, il a reçu une fondation et benga na kombo ya fondation Papi et Piana. Donc fondation ezaka na kombo na e. Alors bino mo bo vivre to kangi yote. Yo pe mto ala fondation pe mto aso ki na nini ceux qui association ni to kangi yote yaka omonisa misala mia yo à travers cette émission sur terrain wa Pisardu Dimbo azana Olanda yo solisa yo parti tout un peu l'international azalana pour na robimisa misala mia yo. Merci na bino ba so bolinga Canal Kin télé vérité on yangot to la ba bo solo vérité o e Papi Piana atalisi to pe atalisa na komina maluko abi bo banga te bo zelepe. Alors, Koba toujours, Azara toujours sur terrain. Et nous serons là aussi pour nous accompagner. Merci Nabino Banso, merci bon anniversaire à Dolim Voami. Nabo sanité, mon Mbota Manaïza, le bon anniversaire à Dolim Voami. Merci Mbote na Rodi Louadio, Mbote Nabino Banso Bolinga Ramifika na Sardu Dimbu, honorable Edi Yeli Matondi Mingi na honorable Edi Yeli Molangi, honorable Malingeni Makengo, Samba Clovis. Bokoba toujours quand Manaka Yakana qui télévision, député provinciaux tout nationaux, non politiques. Tu as besoin de pour une émission sur terrain. Bye bye. À la prochaine.